ça frappé na choc ya liwa ya Etienne Tshisekedi akufaki avi na yote ke patriote mwana mboka. Ouais, na souci makasi parce que papa to tsela kina yewana. Etienne ya banda bank sa pena soko muni obimi na ringi pe ba chain na ringi penda ye dipe moto na ngi pas moi fox. Kashera bank sanga makasi et qui ndonda pour manoir. Pour mi dina lela ema. Soko famille la que moi c'est ngana sente. Pour ka kele akene musika te kofi na lula ema be soko la que moi c'est ngana sente kofi lo mi de ya la moi c'est nganda. Te ko te baba ki mama mom da fina ki match na yobi yom. Na lobi soka benga ki biso mora azamutu na ngai na ko décliner été. Soto fana ngana mora jukindo kina ya tinga kina jukindo kina ti. Wote couper ngai ko ya. Yeah, dit que peut-être son affaire non ya dit yepsa biso no sko ningo za la ningo mi benga ka ndo ko za kana kisi o za na biloko ça la ronde. Yolingo yeba no. Oyo moni ya lipona oyo moni te tikila ngai yango pardon. CongoDialogue.com CongoDialogue.com. Un grand merci naba internautes tout bien chers internautes tout vous approcher à Kolanda émission qui est émission les plus suivies partout dans le monde. Il y a maman Francine Ngembe. Pourquoi pas émission tout est permis auto bimisara tout au bon bakelo côté vraiment avec Niamakor. Si tout le barrage on a plus rapidement mboti na bato ko soutenir de près et de loin na Chiko Samu Lumière. Pourquoi pas Ambrose Tetli Diasunda Babi moi na Liège ya solo. Pourquoi pas na Gianni Katanga. Pourquoi pas na Diezola. Pourquoi pas na Tonton Mobunga na ya Bijou Mobunga na personne également bamboti ebelé partout vos amis partout dans le monde bolinga ko na émission oyo mingi vraiment na bike bozala ka discuter pour na ba actualité na bino ndenge za toujours na mboka na biso Congo ba tozali banda na za bongo na ya edingwe moto na tembe moto na ngenge oto bengi bien champion du Congo champion d'Afrique na Afrique centrale tout monde l'équipe ti za la raté pas mon na ti to za bongo na ya edito sur la masolo pe na ki to ko tali ma masolo sport ndenge za parce que les sportifs faut que sur la rappel masolo sport mingi na pona ko ba web place ma bezali na malamu za pona ko baksa na kati na pesi rapidement mboti na patron na ngai Francine Ngembe pourquoi pas ya Chiko de Wolo na sponsor na ngai Pierre Ngombo El Picasso sans oublier mon vieux Dominguez de Aken so za tongo na peso bonjour on a pourquoi on a peso bonsoir bonjour Aidi bonjour papa Congo dialogue betelo to na parler pona ko solo la masolo ki to makasi na bita vino ezani comme masolo ni to borna yo ka Aidi tout ça frappé pe na choc ya liwa ya Etienne Tshisekedi akufaki avi na yote ke patriote mwana mboka. Ouais, na souci makasi parce que papa to tsela kina yewana to suna papa di société. Alors na pesi au peuple congolais ni surtout mes condoléances na ngai na famille na ngai pesi bongo mes condoléances mais li kambotata papa qui mais toujours papa me sort remplacer. Merci. Il dit babenga ko mingi champion d'Afrique parce que oboni ba bitumba belé mais ngana zo tan ko yamba oti na émission na ngasi première fois na yamba o to bita vraiment solo ya kitoko mingi ya sport ya di idéologie ya catch nengo bunda ka catch ndenge po bunda ba kombe belé na mboka ozo ka idéologie nani idéologie na ko pa ya catchero benga Jimmy Dula tamba ki premier combat no awara Kinshasa na 72 na contre combat na pena sipela na Jimmy Dula na bino il faut nazara ko la Jimmy Dula. On a besoin de boxe, karaté, judo. Le sport n'est pas discipliné sur ça là. Mais na mona ki sport n'est spécialement makasi et là il catch. Tant on a que Jimmy Dula ngapena bino, ngapel fona na comme encore. Donc la munde la zo bunda. Ya on est spécialement comme be catcher mbala. Ouais, merci Aidi. Il y a discours ningo bunda ba combat ningo pour na idéologie ande ko catcher otangi. Parmi ba combat auto bundi. Combien de défaites na okuna na combien gagné? En tout cas, les défaites sont mingi. Les nil pe ezali mingi. Surtout la victoire et l'équipe koleka. Donc na lobi yango na. On a combat to bunda catcher ni banda bank so pena soko muno obimi na ringi ba chain na ringi penda
il y a dit pas moins Fox. Kachera bang sanga makasi elaki ndonda puma noir. Ndonda puma noir soko moni ke to kotani ngana yele comme match fazo benga imana contre le club. Ndingira yikala. Alors ndonda puma noir akonta osakana ete ba soko bundi malamu te okoluka ke akaseo. Kachero to no benga mabokoto munakala à l'époque on était bundana et trop. Mabokoto mali mwana bandika katika sikoyo ayibita puma noir te. Kotangela ngoma mabokoto parce que bango bata bandika sikoyo. Batina bishela ki ba bosei pawemba botamberki bakufa alors na ndonda puma noir bango batala ki bakatira sikoyo kotangela ngaba bango te parce que bayibi puma noir te sikoyo tune puma noir awara alaki ndenge ni bayibi ete. Bien discours n'est pas bunda kana mboka na biso ninga bande ko bunda na mboka pourquoi pas que au sala ki be projet gouvernement sungao obimo ke ndo bunda pe internationaux mais au suki carrière ne suki kana mboka point mais na sala nyoso tala sona laki na singa na nzambe na bandila somo kili pona comme joueur na kota na pelouse parce que basala rien pour ngai na kata mboka o na singa kutuna benga ilk aya awa o ngana kende pona ko bunda na ilk. Mais attends, je vais vous dire le seul de kumanga na poto yali Kokar Masakoba next 20. Donc il y a une délégation de 32 personnes. Alors tous les 31 batikalaki, le 30 batikalaki, kakangai na arbitre le fait Mwanza Malonda, je tozongaki. Mais na le grand sponsor moko akosa la combat yangai na ilk ou bien Undertaken, na bunda bango pona ko beta bango nazolo ba bo nazolo ba na vérité na ko beta bango na ngara bunda na ring moko zali capable na bunda te bango sana ba ring moko spécial mais tanga na kuma na ring bango bunda kala basi na mona sourire parce que ngara bunda ko mabaya mais na ko senga na bango oya yebi anglais ameka ko dokaza na poto kuna aibsa Undertaken ke edingwe jo numéro na ngai yangoyo 089 789 77 77 089 789 77 77 pour au moins bien qu'il y a combien d'âge 66 ans la bande catch na 72 mais tu le nom c'est la catch parce que souci n'engage la pona na tika catch il faut na bande teken so na bundi na bango la monique oui boso ba becho kozana sûreté parce que moni même Jésus na kota na Bible moké Jésus ba juif bandi makiete ba yako ndima ya après tanga kufake ya ko ba congolais ba kondima ngai te mais ba kondima ngai après soki na kufi ba kongolo ba ni tant to la ki ne dingwe nde akobunda se tumba o OK merci ya edi penenga za boyepe à travers raka tilelo. Oui, jusqu'à présent, na bunda suna kinte na RDC parce que na RDC bana mike ba jase détail na ngai bango tu batika na poto ka bakangala batika na poto alors na comment malamboka musuna kina bundi na jina ye na ngai zaki na kacha mona Brazzaville mais comme on est kiminga abaki ya osenga komba ya bunda na chini mais comme on est kiminga cela se rappelait te appel mascara aux ana comme parce que tu as tourné mona Brazzaville na Koffi Olomide abaki ngam kono ya kino osenga komba na edi mais aussi mbate siko abaga yepna ndeko panza yo ni na kinga na bi ha o panza abi seki tembe seba komba mezo bunda malakini bo chepe komo na ngana senga edi bo romona siko afina weta ke dinge moto na ngenge moto na tembe champion d'Afrique mais na pesi numéro na ngai siko ajui numéro na ngai akome na ngai lettre bureau na ngai ko répondre hein na bazi siko monique moi été na ko solami na Koffi Olomide ako iko patronné combat pour Koffi Olomide na lela ema so Koffi Olomide la ke moi si ngana sente pour ka kele akene musika te Koffi na lula ema be so la ke moi si ngana sente Koffi Olomide ya la moi si nganda sikoyo ba ministre tout ya sport bazokota na mboko bazobima ba entrana sorti bazobima bazokota itake yo edingo pourquoi pas te yo moko sala pena makam suivi na yo moko keti kuna au solo pena ba ministre wana au solo gouvernement de biso mboka ba mpe ko soutenir yo ataba honorer yo ne fils katane loro mo ya muke pourquoi pas yo moko sala ngote o se la rappel na bango non pourquoi ta bureau ministre so ke boye à l'occuper pourquoi ta boye à l'occuper
au comme lettre et comme papier mikate. Alors le seul moutaka qui pas ngai ezali Denis Kambaye. Denis Kambaye occupé ngai a juma bon na ya poche a sommer ngai jeep na jeep on a payé un cadeau na madame na ngai. Moni na sali union sopona bango mais ba ministre wa mbaka ngai te. Na biso bomona ngai congolais ou na l'étranger na bakate. Mais d'après nga na mona lokona na l'étranger. Pour ceux qui congolais nde ba yambanga ndenge de koki. Alors na singa na nzambe azong sanga so na mama na botama na kota pelouse. Pour la monsa na côté pelouse na wala bien. Talo kaba ministre ba qu'est-ce qu'on coupe d'Afrique. Ba bosani kusula ne dingwe. Bango ba ki osona ba chef coutumier. Chef coutumier tellement comme mabeli a tellement comme sporté. Makam sport ya libiso ngane na obeka baninga na ngai ba judoka, ba boxeur, ba joueur, ba karateka. Boya to vanda to yokana pana likamba bali ezo marché ndenge nini. Mais bang ministre abosani moto lokolo edingwe. Agro suru na ba chef coutumier. Alors match na biso contre Ghana, contre Gabon, contre Ghana. Ngana l'équipe pour Ghana. Kuna koni ngate couper yao. Parce que ce coupe ngwe yao na ko sanga pelo ko moko te. Bona ko kumza na ko kumza mpona ndi. Na saka ngona ko. Na saka bina na ko. Na sala ki na ko. Parce que biso to ali ba leader ya mboka. Ba yibi biso te, ba yibi ka ba chef coutumier. Alors ba ke ne pas chef coutumier ko beta bali. Tu ko to ka baba ki mom de finaki match on a yobi yom de. Na lobi soka benga ki biso mora azamutu na ngai. Nako décliné été surtout fana ngana moro na moro na jukindo kina ya tinga kina jukindo kinati wote couper ngai ko ya ha mais ya bamba kamati ba boaki biso ba limwe ba biso ba négliger biso ba yebe kanini ba tu ya ba chef coutumier beta bal chef coutumier ça c'est le sport a sala ilo ko mokote mingazo mona passe pour le sport bo kamati bo boaki ngai alors le para ko velo ko mokote. Le parbo matabo kita a cause mo me ba zuma dike parce que préparer ma coupe du monde na coupe du monde on sert à rien parce que motema nga mabe de se bimi excusez par le bon ceux qui si ba ko solo na siko et soba bengi ngai na ko benga équipe na ngai ba mor ba yali ba tumsuna tanga kombote to van ensemble to serbe kindo kina biso hein ba matadi kibala to fandi to sali kindo kina biso bon aw yali très match contre Gabon bango biso to la ki 11 joueurs mais bango Ghana contre Ghana to beti o ba joueur aki mutaka ba ki le ko mokote bango ba la ki 11 mais bango ba la ki 14 bozo mona bango te biso zo ko mona même dingwe ki yaka benge dingwe yaka to kini tala ya prime pe yango to gagner. Ah, donc on a fait ça pour gagner pour ce que vous bongo allez bo kimi dingwe bo kimi mor bo kimi matadi kibala mais to bo gagner le ko si il dit il y a plus appel na ba constituer mboka pour na mametali masolo ya football tellement ba sport faut que solliciter parce que ça icône ya sport ada monument ya sport congolais faut qu'on néglige qualité faut que solo kana ya dit toki na masolo moi malé to ko ba tant ministre Denis Kambaye organiser ba combat na ba stade Bundamaki pourquoi on sala ki acte wana ya ko panza mutu sur place comme ba ministre ba ko mo singo bolimbisi pour son sa mutu wana catch ce spectacle il faut ça émotion parce que ça l'émotion on était public madisi wala ba edingo bundi so catchité pour que ça le miracle no sala parce que mingi ba ka kota andi miracle o edingo salaka yana spesa ki pena ya disco na poto peso ke buna na ba elik na ba keno ko sa peka spectacle no sala ndiki na poto na France baba ba bazong sa ko mbango bazong sa ki mbango po miracle ki makasi il a des États-Unis ko na ba ken po ba ken baba azape mta numéro makasi ya ken azana ba kisi na ye mais moye boye ba yango mutu sa ka kati na ba kisi na ye mais le cas bazo mona ki ya dingole ki makasi bakate et dingole grand société oui na les grands sociétés mais boyebi ken denga zalite denga zo bunda boyebi te hein. Ouais, merci. Yaidi. Sigo, na ba combattu nengo zo boulé banderta ken zo boulé ba ken. Ceux qui pena gouvernement solo li pena bien
et paquet ba avion ba na supporter no ba ki c'est que na moni au tombo la bendela mboka ngaza joueur te na likacher tu n'as pas cet exemple na le bien que na li joueur te na likacher ce que na ki espoir que ndenge na poto na beti na bundi 7 combats tous les 7 combats na gagné ki yango et vous savez que na beta ba américain il ne rozang et vous avez le monter mais confiance na ngai ezalaka te ndenge ba juif ba yinaki Jésus ndenge pe ba congolais ba yina yedi. Merci Yaedi. Yaedi, tout un peu pourquoi tout le monde a Yaedi dans le théâtre. Babisa Yaedi, mon baba qui s'en peut s'il n'ango. On me retourne au théâtre à chaque fois. Vous allez rappeler maintenant moyen gauche. Babisa qui a bien aimé votre numéro beaucoup de temps. Pour l'ingara moyen gauche. Jamais tout le monde ne peut être na calé. Vous allez rana moyen gauche. Pour te bien à moyen gauche indo. Qui peut grand. Je coûte te bien à rendre de mais te bien à rendre grand plus que bango. Bien bloqué si là tout bloqué ça. Non. Na li multi service. D'abord, on a le théâtre, on a le Benlé, on a RTNC, on a et pas sans souci. Mon yom gauche catholique, ah non, pièce on a préféré et lui on a joué rôle là. A Bengai, ce que vous voyez dans Zonzing, va Bengai, non parce que Finanga est dans la catch. Kounia ligana kendeka pour nous sabana. Basi pelake edingo ya lime na sala théâtre bandakala na sala théâtre bandakala na bandi théâtre sikote na bandi théâtre bandakala na ba sans souci hein tout ça libéré ça libéré. Merci Yaedi basali ba théâtre belé parce que pour venir à catch mais aidara rabatu Yaedi to ke feto songa fe no Yaedi yepsa biso no sko ningo za la ningo mo benga ga ndo ko za kana kisi o za na biloko sala ronde yo lingo yeba oyo moni ya lipona oyo moni te tikilanga yango pardon parce que même dans la Bible nzambe batuna les choses cachées c'est pour l'Éternel. Les révérences c'est pour nous. Christian image à mon ngate menga la boyinanga po yo fado. Et depuis la fin numéro zo ma belle bi bando la kaka robin se film na poto mettre la binangote. Yango ba to zondi mates que Yaedi biloko zati biloko ngisi la nango. To zo banga rapé mais to zo mona pe ndenge fango pe ndepasi mais to zo ba position te. Na lo bien que dingwa sida ya ko senga komba. Pona bango buna ba no te l'état kanga ya ko senga yi komba. Tinda mukana na bureau to ken stade to patron ne ba jubanda na tindeli yo. Il y a des relations dans la passer en bon abisso. Ça n'entend bien. Dans bon abisso dans la passer. Ok. Au bango ba tu vas au bon mangomba. Parce que chaque fois la difficulté il dit ba passer. Les vraies églises les a monté mana yo moko. Oyo kolo ba parce que pasteur ko ko ngolo mabete. Pasteur ko ko pesa ko ngolo kindo kité. Akoyi ko sala nyonso pona yote eli yo moko moto ko décider va passer na biso oyo tikatolo baté parce que les ndenge mosusu baza ba escroc ok ba passer na passer na ba zotea na obazotea te ok alors to tika makambo parce que moi la passer mosusu akomata mwasi na ye atindi mwasi na voyage mosa ki poto boye tikala wa boye posa ya nzota ko sala onana na bandimi. Tout la ngai dit nous sommes voyager partout na kendeke il faut moi sinangaza na auto kende na kendeki ba komana poto na mémoire sinangai mais un pasteur a ça voyager a tiki moi si a kena bato mosusu posa ya nzoto a kosala onana na bandimi tout comme makambo na papa toti. Merci Yaedi. Na pesi rapidement boté na abundi dal di nganga na bosa noté maître Waza le suprême Zambie ya judo ouais Christian pourquoi pas na elengezanga lipasa pourquoi pas na bijou mobunga na pesa mbote harmonie totale Ambro State Yaedi ba osala nga da sini na komi pratiquement na suka mais fana kabona na yo to tele mabala poto ba mona pe Yaedi quoi po ming bazo ndima te ke Yaedi santé ta bon to mata boye ming bazo ndima te bazo mona ka Yaedi akoli bazo ndima te ke to songa sima bazon di mateke Yaedi en forme toujours yebisa bana poto tout ba olanda yo ba yeba ceux qui va kombeza ceux qui va rambouser pelé on est d'accord en tout cas na sepeli mingi na bana poto na sepeli makasi
Ouais, il y a dit il y a des fan tout balinga kawana bandeko tout balinga kotala mingi partout dans le monde qui osa en forme ata âge qui na ngome force qui na ranogi te force mbali za la race le speaking na bana poto tout bazola. En tout cas na sepeli mingi na on stu bosali pona ngai na zane sengo makastro bor na pesa no mosi na ngai mama Amisi Edingwe mbote mingi joli kitoko mbote mingi Angèle mbote mingi et surtout moi na ngama kidiba na petit na ngai bazana poto na pesi bango mbote mingi petit na ngai aso mwana nga sote makumlo ka master parce que ngana to kokani alors sala nyoso beta ndenge ko ki pona ebiki ba ko yina parce que même Jésus ba yina ki même yo wala kana tembe na ngai na ko selo ko mo ko oyu Ndetini na ko beto ko yiti awa viona mambakala tuzali émission Hello, tiens, on est. Pépé. Au Monica, mon pépé, pas m'baïser. Il y a solo. Bakawa, on s'en a simani na glissé. Nani, sinon de pression. Nakoyi ko tiko nga na kena ngai po tikalo na ti lobby na ko la musayo tika na vanda gas telema alors mbala mususu ko zongela ngote oke papa kamata micro na sala ndeko bana ko kama ya ngote kwa haki mutatembe to sali pe tembe yangu merci Aidi ouais pour l'émission sukia wa chikicha Chacha. CongoDialogue.com.